mwana mboka mbote mbote papa Mayangani Kombo Guylaine Ndofusu honorable Mama Claudine toyebani na yo depuis kala aza mwasi ya moninga langa Jimmy Amiral et Mama Claudine azalaki trop social azalaki mama moko aseka kaka azaka la problème na mutu te aza mama moko vraiment nayebisi yo en tout cas kozwa lisusu moto lokola Mama Claudine na communauté na biso ezwa biso temps vraiment ezwa biso temps pour avanda na biso malamu. Vraiment sengali kovanda na batu malamu pamba te liwa ezanzela biso nyonso tu mokolo kokende eske baike bakoya kopesa ba témoignage ndenge bakopesa ngo pona mwana mboka Claudine Njo molimo na epema na kimia courage kaka na moninga la so Jimmy Amiral pour essayer quoi il faut to accepter choc courage zanzela biso nyonso nzamba pesa qui et puis a décidé à joyer donc elon na ça moninga langa Jimmy Amiral ngala chrétien bible yebisi biso soko kwei tellement popola mabele kende. Bandeko wa Mayangani TV ndenge bomoni tozali toujours na kati ya matanga tolela na bazolela to sepela na bazo sepela melelo tozala na matanga mwana mboka mbote mbote papa Mayangani na sepeli ko mona yo pe ko yamba yo na kati ya Mayangani TV kombo nani ponga na bazo tala yo bayo Kombo Guylaine Ndofusu honorable mwana mboka Guylaine honorable na banzi tozana kati ya matanga nini okoloba sire liwa ya Mama Claudine oyebaki personnellement ba souvenir nini ozana ngo Mama Claudine toyebani na yo depuis kala aza mwasi ya moninga langa Jimmy Amiral et Mama Claudine azalaki trop social azalaki mama moko aseka kaka azaka la problème na mutu te aza mama moko vraiment nayebisi yo en tout cas kozwa lisusu moto lokola Mama Claudine na communauté na biso ezwa biso temps vraiment ezwa biso temps pour avanda na biso malamu donc soko somona bato nyonso bazoyawa bazolela bazala batémoignage bien pour Mama Claudine eza parce que avanda na biso malamu. Vraiment sengali kovanda na batu malamu pamba te liwa ezanzela biso nyonso tu mokolo kokende eske baike bakoya kopesa ba témoignage ndenge bakopesa ngo pona mwana mboka Claudine Njo molimo na epema na kimia mais liloba nini okoloba pona mobali na ye waza moninga na biso Diminzala Nathan oyo nini okoloba na ye courage kaka na moninga la so Jimmy Amiral pour essayer quoi il faut to accepter choc courage zanzela biso nyonso nzamba pesa qui et puis a décidé à joyer donc elon na ça moninga langa Jimmy Amiral ngala chrétien bible yebisi biso soko kwei tellement popola mabele kende wa ko sala ya ngwana a move on ya vieze continuer donc ba pote amité mamtaka sango nzambe biso tokolo ba monyoso to lwa pa na mais et consoler quand ezala suffisant. Alors, Nzambende a assisté à PC Makasi pour la akasa poto amité mawa. Nzambe a assisté à PC Makasi mais balobaka ba congolais balingani te mais na moni ba congolais balakisi bolingo depuis mama kenda kiti lelo bazali bazolo ba ke ba congolais balingani te bazoko so bazolo ba vérité ponga na moni ba congolais bazali ba congolais balingana kate ba congolais balingana ka ezo dépendre na circonstance oyo toko ko ba congolais balingana kate on a o balingana ka donc netu na ba ka to zala ngwa matanga circonstance oyo en tout cas ba congolais la sakamour mais la makamusu nde to la sakamour te merci to ko luka poto solo merci.